Mbote. Betu ke mbote na bwana betu kaka mpasi. Chike mpasi awa tala bila bete ba mama sa basiter. Fale ba tungila betu masa. Masa kelve kama masa basiter. Masa betu ke mona mpasi na bidona masa ya masa ne langa 1500. Ezali mayambula ndiye batamiwa. Mayambula yango totia batiwana yango totoka mayambula. Tozela service ça na biso kombo na daga service na kati ya daga service toza mona esali ebele mais mingi mpenza etali esiko biso ezali eza mosala ya mpunu yango tobengi yango bilei ya bana mboka yango wana nde tosalake esalake biso toliesa bato ya bandeko na biso oyo ya Pono na biso eza kitoko, biso tozolia biloko ya kitoko, biso pe toliaki basoso wana na Desembre tinde na zabwe. Basoso wana esalaki nga mabe tinde na zabwe seke nzoto ezanga bien te. Biloko na biso ya Kongo ezaka biloko na biso, pondu na biso eza ya bien. Biso tozo prefera ka kolia biloko na biso ya Kongo. Pondu na biso eza bio. Eza bio vraiment muta kosa te muta loba te ba commentaire moko boso pe ndenge nini. Non. Matolo mingi bana membre balandi ya chef Nguni Nzamba na bete botonde belo kola balifuma walibe kolanda ngawa bino le grand bokatier ya ngwe motama kolungulu bolole mosenzi ngayo nazali tozana bino ensemble yango te bana membre na yabiso podcast télévision balobi ete chef Ngungi na Menkao chef Ngungi ali bena Menkao twalibe kotelisa bino ete na Menkao awa makamini eza koleka et puis tokosola pena batu pe Menkawawa tozana entrée ya village Ikene wana na kopesa chef wa village oyo Ikene soki azali bipa aza kolanda ngai matondo chef oyo na obete ete mbwara nze mbwara bien wana mbwara bien na bateke kiteke tolobi mbwara zen tozon susu mbwara bien boyebi déjà bo comprendre ndenge ezali balobi chef Nzamba awa na mboka ya bateke na Menkao mais na tika te tosolano na bango awa nde koleka be malamu bana membre ya libe bongo to tambola nanu ndenge ekoleka na yabiso podcast télévision bana membre na kotalisa bino chef Nzamba toali awa be na Menkao balobi mama tala mbwara bien mama mbwara nze na pese mote nanga bien mbwara nze bon ça va siko wana siko yo na kiteke to bakisa ndenge nini ngai mama za muteke mais kaka mbwara nze yo zongisi mbwara bien mbwara bien mama na ngai mekano koloba wa te na Menkawa wa pe to komona ba bikolo différent na koyeba te ezandeni to ngai na komona awa on dirait ba teke ka bazalaka mais to ko tala ka bino to komona bino boza basuku ndenge ni bosombia te to somba ba mapango awa to somba ba mapango pa bateke nde to sangane bikolo eza ebele awa donc c'est que ba teke bazali soutenir sika te bazali bateke bazali baza ebele toza lisanga na bango mais kasi bokimaka bamobondo te bamobondo bazana bamboka kati mais bazate c'est que kuna na kati kuna nde bazali kati nde bazali bango ba récupérer ba terrain na bango wana ba récupérer ba bengana kuto bateke mais tozana bango awa matono mingi mama na ngai mbote na kisuku baloba nini bwe mama fiote tata mama fiote ni fiote monta malare ko kanga nane bon ça va to kango folite to tala bonne santé siko malade santé siko moi bien mais awa pe o sepeli pe na mboka ngo mboka ngo tata na sepeli wana ozolia biloko bio tozolia biloko na biso o to mesana ba pondu na biso ba fraise de yango tin mais kasi soki lelo te balobi zonga na kini kuna yo sepela tata eza mboka na boka me na koko zonga kasi nde awa po bana bazali na kusepela awa donc kuna biloko cher awa moins cher awa moins cher
Koka lobi moins cher. Difficulté moko tozana ngo mai ndeza te mai pasi. Mai pasi. Tomelaka mai ambula. Bana membre na tika te chef Nzamba Nzamba to aller bela to tambola. Maman mbwala bien. Bien. To sora bena kiteke mbwala nze. Ndeko na ngalo sako. Bon. Awa toko mona bandeko na biso ya biso podcast toza ko découvrir bikole belawa na Menkau. Menkau te. Tozo découvrir bikole belé losako. Losako. Lobana nu na monoko na bino bangala bangala bakolanda biso baye bapeki ngala ndamu. Pesa ba obe mbote na ngala loba mo liloba mo. Losako ngamonio. Ngamonio oza mungbandi? Naza musengele. Musengele. Yangongo bato inongo. Basengele wane te na pesi nkumu tula mbote mingi ya basengele balobi bala mwasa musengele okelengi. Mwasa musengele leki mpokane lengi. Yali bongo te? Bongo. Mama nanga yaka na kolobawa. Yo za musengele walibe mongala oza kuna kota basengele. Ndenge nino ndimi kovanda? Na vandi awa po na yaki oluka. Na yaki koluka. Seki ozuna bana nyo tuna famille tu bovandi awa? Tofandi awa. Na papa pe bovandi awa? Te nazaka na bana. Siku soki nesi loba bino teke ale papa bi zonga kini awa lisusu te na vandi kisasa na awa ezaka ndenge moko pe nazoluka la kisasa peso na vandi na koluka mena sepela kovanda awa Mexico mekana kotondola biso pe koyebisa biso différence nini ezali awa na kini awa nazala à l'aise premièrement na sepela na température oyo isalanga bien na luka pe mbongo na nga à l'aise na mindondo te po kisasa ngo chamo eloko awa te mais awa na usa musala nga na tibu na usa ba couleur na nga oteka ochaba couleur na sala couleur ochaka ba couleur bonami te na sombaka na sali solution bato baye basombi na teki batolo mingi bana membre balandi ya biso podcast onde wese na bino mekana kota benzongo awa kuna na sepe na wese ngo yalibe kitoko mingi obeso koti ba omona ngate ba mona nga ndenge na niekami bana membre ya biso podcast télévision nga bino chef Nzamba Nzamba balobi ete le gambo kache bolole yangwe mosenzi na opese te merci mingi na yemoko boss Roni Malundama boss Jacking Malundama boss Roni Malundama bazali bongo ensemble lelo tolobi ete to kitawa na Menkau tozali na Menkau toko découvrir biloko bela na Menkau mais na bosanité nga chef Nzamba Nzamba na lula bonkoko na linga bonkoko mingi mais ezana ferme moko ya kitoko mwana mboka azana Londres sale loko mwa kitoko eza kitoko makasi balobi ete eza pondu na pondu yango tokoma kuna to découvrir na bino ebele toza kosolola na bandeko na biso ya Menkau bateke ya solo bateke bikole bele sangani awa elibe malamu tokosona bango mais kuna nga mkuna na moniete avant tokota masona biso ya ferme Menkau bana membre ba diaspora na pesa bino posa na pesi merci na fondation wana oyete basali ferme wana kitoko ba koteka ba pondu ngana ebite tokota kuna tokoyeba elibe nini wana mono ndike ba luba bazapi awa weto awa hey tata mokonze kolo fati beton toze belawa to pande lokwa balifuma mama weto awa weto awa Malukani nuwa mama mama nanga tosola beka na chulubawa chulube nongwana wetwa ufumu wetwa mama Malukani bimpano wewe ufumu ngasangi bikolo wakogula kogo ya mwagulu wakwetu ngasangi de ufumu wetu bosu mvomo akala mumenye na sheno janu ufumu wakogula chiluba kuyakula chiluba wakula anu chikong kadibu mudu wakula kogu chiluba sege uri ufumu wetu bosu ngasangi bikola ufumu kutuleka dito tudiba kwa yemena kutuleka di kutuhumu oyito yikala netu tosa kijila wabunyi Toi sakidila Fati Beton, toi sakidila Mama Denise Nyakero. Na lobini nango kuna chuluba ngo. Lumeka ko na lobini. Toi sakidila Fati Beton, toi sakidila Mama Denise ningela ksani. Toi sakidila fumu. Amba ni toi sakidila fumu. Bwa malimi mpaji wenza. Toi kunangi tetu bino bikola. Bwa uji fumu wetu rumutu kongolosha boss. Kweno musungulu leni. Bwa nju wakubalup. Abamba kong. Abamba nuguto. To wedu
bumudu mukongolosha boss bumudu mukongolosha tutukulombela nzambi na kutompanda utanta ni bukalengu yena bokompala ulama bana bamwena kongo basuluka mujikenga tanta wa mudikena yangwana mama nanga to soma soto tonga moke walibe muluba okoma andeni na mboka bateke ngai si mbulaba bwetu bosu katwene ni mika luto bwalu bwa mfumu jutulombola ujumwehela nzambi wakatufuka kabiji ujumwa kongo mbulaba bwetu bosu bwabisamba byonso butuli nabo mwabunji muvu mwakuyeka som njisomba tena nintenga kanene emumu bateketo bateke mbana betu babalu batetu tubalu ba mumbujimayi tetu katwene ni mika luto bulaba bosu bwa kongo mbwetu tetu bosu tudi tusomba bimpo watatu wa mamo mwana muntu tahululangana seke ujuke ngesejitu nga jako kitoko mama nanga balibone nanga ba comprendre te elingelo babeni na lingala ngai na yebi lingala te puisque ndaza mopaya na yaka je crois j'ai 7 mois maintenant mais na yebi lingala très bien te ba supporter nini babi débrouillé to bo supporter bo limbisa ngai na yebika sege na lubi na wuti koloba kamoke wana na yebi profondément na yebite okay kalibe bongo bana membre toza bena monkawawa na mboka bate bana na ngai mbora bien bino pe boye koloba mbora bien mbora nze David wetwa mbora bien mbora bien yo ouais mbora bien yo ouais c'est que bino meyo yaka meyo bino bozela bobeta balete bana membre balandi ya biso podcast télévision bomonete makameze belawa toza ko découvrir village oyo ya Mbankana village oyo ezali kitoko na makambo ebele bana membre balobete toko tel sakabino nga chef nzamba nzamba nazali be pene pene ya culture to ali be ko bunda pona ntoki na biso ekende be liboso culture na biso etamla be malamu to ali na mboka ya Ikene na entrée ya Ikene wana pesi chef coutumier ya mboka oyo na pesi obe entrée ya nguma bon na pesi chef nguma mbote mingi place azali na pesi famille nguma mobima mbote na pesi famille nguma ote bakolanda chef nzamba nzamba famille nguma na pesi bino mbote mingi na moni mboka na bino elibe kitoko mboka kitoko makamutu kitoko balobiete toza ensemble mama nanga mbote mbwarenze bien inke kolo ke kwa pidiai bambala bana membre balandi ya chef nzamba nzamba na kati awa na entrée nguma wa na village ya famille nguma wa village nguma to découvrir bikole belé balobiete bateke ba alite tozali ko sala bisoni to toza bambala ba batu tout balobiete to za bomoko lokola mwana mboka Fati Beto lobi to za bomoko ngo bateke ba 5 bino tout to za bomoko mama na mbote na kimbalani embori kana Kiyo wena. Kimone mapimbo. Dwena pimbu. Mwana pimbo. Mbote. Betu mbote na bwana betu kaka mpasi. Bige mpasi awa. Tala mpila bete ba masa ba citerne. Fale ba tungila betu masa. Masa kelve kama masa ba citerne. Masa betu mona mpasi na bidona ya masa ne langa 1500. Boye ezali maya mbula ndiye batamiwa. Maya mbula. Yango totia batiwana yango totoka kama ya mbula tozomela betu kenwa mais est-ce qu'on mbula beta kite mikolo est-ce qu'on mai oyo e wutelwa c'est que c'est bela kata citerne za kotonda OK c'est que mboka mobimba bazo toka muto asepeli ayo kotoka ope asepeli te akiti mabulu ya mai boya ke toka wana c'est que bozo teka ngo tozoteka ngo 1000 francs donc bidon mo 1000 francs mama maya nzambe bana mamwe maya nzambe ba ko teka toteka kupona pasa mbongo papa totana mbongo kolia te toteki tozimbongo ato sombeli bafufu to lambi c'est que oyo za tuku na bino bo salisi to salisa kyango citerne na bino ya biso ndila ana ngo salisi yango batu ya vision ba salisa kyango batana mpe kitoko bana membre na tika te chef nzamba nzamba tozana bino ensemble bongo bateke bazapi bateke bazana sekuna chef Michael azakuna Nebi chef Michael très bien. Azad. Chef Michael. Nebi très bien.
wana vraiment mutu na ngai chef Mikael na pesi mbote mingi soki aza kolanda ngai chef Mikael mbote mingi awa ngai chef Nzamba Nzamba na niachibe mabele na yo na niachime kotoyo na moni kitoko makasi loka ezani kaka kura mama bozana kura wa kitoko mingi bana mambre bachi nani bachani Bachi na kura. kura Kura. bacha kura Bacha kura. bachani Bachi na kura. bachi na nini Courant. mais yo za mobali kitoko za mulube bachi nani Courant. courant bachani Courant na mai. bachani Courant na mai. mais na moni bino soki na bache courant se bino bando tala ba film makasi Oui. Basérie. botani Basérie. lokwa série nini oyo yebi C'est ya cardo. cardo mais ka bino ka boyebi ka cardo match nini oyo bino boyebi match oyo lobi bachaki bini match nini bachaki bi Real mutebete lobi yo otalaki yango wapi Nataya na TV. na TV bache bi combien 3-0 baganyaki. 3 baganyaki siko lelo banani barobeta Lelo nde toyebi te. lelo Tobeti winner te moi toyebeza te. no po beta winner boganyaka pe Kono tozota match na biso tozobeta na terrain. boganyaka te boganyaka pe na winner Toganya biso moi Combien? 8 000. Ba 10 000. Ba 10 000. ba 10 000 aye ba 10 000 merci bana membre na ya biso podcast télévision wana ete tozokende ko découvrir ferme moko oyo ete basali kitoko tozokende nzela na kobondela na Montréal safu azwa ferme nzela malembe to découvrir ferme wana na pesi longonya mingi na mwana poto oyo avandi ete na Londres azwi likanisa kosala ferme ya koteka be bapondu ya koliesa bana poto bapondu ya kokolisa bapondu na kini marché ya kokolisa bapondu bipai nyonso na pesi yebe merci mingi merci na ye bisika azali merci na ye bisika ezwami en tout cas merci mwana poto wana tokodécouvrir pe kombo na ye tokomona pe ferme yango soki ezali be ya mabe ou be ezali ya malamu bana membre tokoswana bino tolanda na nzela ndenge Montréal safu azozwa nzela nde tokosola pe wana na kati wana tokosola ensemble totala be ferme yango nzela toza kokende tolanda biso na nzela tokende matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki wana bana membre bomoni ete toali kokende na ferme wana tokodécouvrir moto asala yango nkombo na ye na pesi ebe longonya mingi toyokaka ferme wana ezali kosala bacommande ebele bapondu yali be kokende Chine bapondu yali kokende Faransa bapondu ezali kokende Belgique ezali kokende partout monde entier bapondu ya kitoko mwana mboka azwi likanisa kosala ferme boye bikota boye wana na pesi bachef coutumier ya mboka oyo chef Mikael na pesi ebe mbote awa eza village Nguma entrée ya Nguma yango oyo na pesi be mbote famille Nguma bwali kolanda chef Nzamba Nzamba na sepelete na village mbali bosona koma biawa yali be kitoko mingi bana membre toalina bino elongo toza ko découvrir ferme wana bana membre et puis totala pe pondo yango utaka be wapi e ko sala mandenge nini efe bazotia bangashi mi biloko wana mamindele pone be biso be baza kotonga ngo na ndenge ya bankoko oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin kozeleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima
matoye yoki miso emoni minga kolobe zate motema eza temoi misala emonani minga kolobe zate touti mosika esensel tokomi minga kolobe zate ya kolobe zate minga kolobe zate matoye yoki miso emoni minga kolobe zate motema eza temoi misala emonani minga kolobe zate touti mosika esensel matono mingi bana membre kaka lolenge na bisi bino tozokende ko découvrir ferme c'est la découverte il y a ferme awa bomone to sola ki na ba maman to soli na ba maman oyo bazali bikolo différent izali awa na mabele mais ferme pe zali awa oyo bazali ko sala ba pondu a kitoko bali ko sala ba pondu vraiment tout temps ba pondu bien ya sika ya propre ba pondu vraiment ko peso posa oliango na mungusu oliango na Thompson na monene oliango na likabu wana solo wana likabu wana solo wana vraiment za solo kitoko esa moi solo ko pola moi solo ndenge nini wana talaka na moi pima mupanzi nde biloko bongo nde chef nzamba to yaka mais talaka depuis na bande ko yana zo tambola mais za musika to alibe ko koma te mais tozo koma kaka na moni wana ondire bato bazali pe wana tozo koma kaka na melipe mamingi na makasi ya boss Roni Malundama Jacking Malundama Yannick Malundama na pesi bino ba mbote bisike zombi bino wana na bosanite yemoko mwana bankoko nkoko monene Sunda Afonso na Suisse aliwana merci beaucoup Tolanda wana tozo kende malembe na moni bango yo wana bato batelemi wana bato bazali pe awa ok malembe kitoko ok mbote tata tokomi mbote papa na biso tomoni bino toyebo moni ete chef nzamba na kiti te na ferme na kiti awa to solo masolo po na ferme ya mwana poto oyo ezoliesa bato bapondu na lobaki te ifo na mona ngo na tala ngo za ferme mo kitoko mais bandeko balandi ba diaspora bele ba kolanda biso bazwe bakomona ngo te ba diaspora tozo beta be masolo ya ferme ngo ndenge sengeli mbote papa nanga mbote ndeko na ngai bandeko ba kolanda biso ba diaspora nyonso tu yesa biso yobe komonani kombo na ngai papa Léon Léon nani Léon Kiuka papa ya bana combien papa ya bana mibale bon siko yo awa na ferme walibe nani awa na ferme awa ngai nde moto nakengelaka ferme oyo nakengela ferme ya papa na biso Orfe Tuindi tovandi na biso po ete tosalaka makambo ya te bato mpe bavivraka na bango mpe kitoko bon siko mekalo ko bisa biso kengelaka ferme monene boye ozo kengela ngo ozo mona te za mo ba risque ko zala pe bo coach pe boyo mona te moi ba makampe musu pe ko le kabe wana ok eza nango ferme monene me wana yo mutozo mona ke za monene biso moko bato vandi awa eza nango muke toyebi ke ba risque ezalaka nango me elongo na nzambo oyo tozali kosalela pe yende muto azali kobatela biso mais est-ce que mekano ko bisa biso ozabe kolonini ngai nazali musonge na Kasai Orientale mais siko awa boko vanda wana mboka bateki awa ozomona ngo te eza pe mwa mabete ba dérangement pe eza pete kaka awa na ferme pona ba omona bino bo sala mosala kitoko ba pondo kitoko bozali ko bénéficier ba ko posa bino pe mwa makamusoso te mbo ba makambo wana esa yaki nango me telema ke tozana bango na makambo na bango te yango biso pe tozo vanda na biso toche elikia kaka na nzambe ete ata soki bakoko yake basala mabe bamona biso te soki bayeke bayena makambo na bango ya mabe biso nde tosala boyiseke nzambe nde muto atindi biso awa po ete toya kovanda tolukaka moyen ya te mboka na biso ya Kongo ezala na kimia eza seke o mboka batekete seke biso nyo tozaka ba Congolais likambo ya koloba ke koloboye eza nango te telema ke toza bana tata moko mama moko na mboka Kongo yango tozali kovanda na biso awa mokolo ferme ngo kombo na ebe nani kombo na ye papa Orfe Tuindi
papa Orphée Tuindi yango ete bana membre ba diaspora na robeta BCT lolenge ete papa mokonza mboka lobaki note faut kolona biloko kosala pona ete koleisa mboka tokomona ba village ebele lokola nga chef nzamba nzamba le gamboka te na limingi miko ya bekini mekini ngo na koya na komema benini na kolesa benini mosana ngeza awa nini metala papa Delphin kuna na mboka mosika kuna na mboka banoko azwi belikanisi na ye ya kosala biloko boye ya koleisa bana ngomba Kinshasa et puis bapundu moko na moni yango eza kitoko azoleisa bato yango ete na kobeta sete yo alibe mwana poto ovandi bisika o tout ezwami yo partout bisika ezwami yo na Faransa na Belgique ovandi wapi eloko eyali koboma bino bamatalane leki bebele boko lukabe kolata bilamba ya sika boko lukabe ko rouler na mutuka sika me bozo bosa na kuna yalibe mabele na bino te kuna yalibe mabele na bino te mabele na bino bankoko kote bakunda be motolo na bino ezali awa na RDC yango ete foko sala mosala ko zonga na mabele ko sala mosala pona lobby makambo sa mabe balobi RDC ndeza na mbongo soki ozwi mayele no kitisi okozwa mwa mbongo ebele eza bongo te papa ezande bongo biso ba congolais tozo mi négliger biso moko bakoko na biso balobi na monoko mboka ete tudime tumone ne tuneme ezana eloko moko te eko faire ko vivre moto na se na mokili soki ozo bokola te soki ozo kata bilanga te okomona moto soki nzambe asungie azwi mbongo bazoke na bapaye étranger kosomba betandi kuna olie ya te asomba betandi na mboka na ye ya Kongo abongisa Kongo bazokima biso seke bazolinga kozongisa biso kaka na boumbu oyo bamindele banyokola biso na tango ya kala en tant que mboka ya Kongo nzambe asa pambola yango mboka ya Kongo ezana biloko nyonso tu soki toza bato na mayele malamu totonga na mboka na biso na Kongo soki toza bato ya mayele malamu tosala ba ferme ya minene totonga bandako pe tobokola babibwele tokataka babilanga po ete tobanda kolesa pe bato na poto ali bongo bana membre papa na ngai siko tomekana otambola mwa moke kolekisa biso bilanga ngo mpona tomoni ferme ezali mpe na bakonzi munene bazo kolanda makambo tozonga mpe tosola mpe na bakonzi wana namoni bango mpe na motoka bali wana papa Patrick Mbote kuna tozoya tosolola tozosola na papa na ngai mekano akotalisa biso bolonaka na bapondo yango be ndenge nini pondo yango eutaka beni na wapi pondo mingi tolonaka yango kaka ndenge omoni yango wana tobimisaka mbongo bakateli biso bilanga na tracteur tango bakati bilanga basali labour après quoi baye kosala RC na sema ya RCP eye kotia mababiyon nde tobandi kokata bapondo ya kitoko boye soki tobuki tokati batembe wana tobandi kokotisa yango na mabele nde ebandi pe kobima ndenge nzambe pe ye moko ayebi ko multiplier biloko wango mais sikoyo ndenge bimi boye ndenge ezali be na nzete siko mekano ko biso papa Delphin o wana siko boko kokata ngo belo lenge boni ndenge eza boye soki tobuki oyo ya kitoko na koya na kati a partir yawa soki na kati a partir yawa mbala moko na bandiko morsole yango biteni boye na kati kiteni oyo na kundi na kati pe oyo na kundi kaka bongo na nzete moko wana ekoko pesa yo quantité pe ya pondo ya te bato ata 10 bakoko lia yango donc wana bwali kolona mekano ko biso ba difficulté nini o bino bokuta nango na ferme kolona ba pondu peut-être pe boko mona mbula eliko beta te awa iza ferme mai iza pasi donc ba difficulté nini o bino bokuta nango ba difficulté mingi ezali nde ya mai ya solo kaka ndengo lobi wana awa tozali na dessert ne langa tonyoko makasi bidwa mai moko na menka obateka kango 1500 bo awa nde tozabo tobika kana mwa mai moko evandaka na libulu mai wana eyaka kokauka pe na tango moko tosofraka pe nde makasi ba difficulté tozana ngo wana mais quand on biso ferme ngo za combien d'hectares bo ferme tozana ngo ezali 11 hectares 11 hectares ezati kuna kita penzati tu eza nde bebino eza kaka biso wana kasi tokokenda bakonzi mpona kokende kotala ngo papa Patrick boni kuna na moi bino bosala be mosala kitoko awa bosala be mosala kitoko ko merci beaucoup tozosala mosala awa mpona kolesa mboka na biso Congo mpona kolesa ville province na biso capitale na biso ya Kinshasa donc voilà yango ozomona etandi o mobimba
et toza vraiment na espace ya munene et puis tozo continuer toujours kosala yango en sorte que tolesa capitale na biso ya ville province ya Kinshasa na bilei na biso ya bana mboka. Awa sikoyo tomoni na kati ya mabele awa walibe mokonzi. Ouais, bien sûr, naza représentant ya Daga Service, Moussa na biso kombo nango Daga Service. Na kati ya Daga Service toza mwa misala ebele, mais mingi openza etali siko biso ozali eza musala ya pondu, yango tobengi yango bilei ya bana mboka. Donc yango wana ndezo sala ke esala ke biso to liesa batu ya bandeko na biso o ya ville province ya Kinshasa. Meko tuna bandeko ba difficulté nini ezali na kati ya fondation na ferme. Bon, Moussa na biso c'est vrai que na misala nyonso tu na début ba difficulté zanga raté, ba difficulté na tokutana nango neti na début ya musala il faut kozwa batu, il faut ko convaincre mutu andima kotika exemple Kinshasa andima koya ovanda na ferme, il faut talisa ba moi ba avantage ezali que musala na biso ndeza boye soki ekomi bien yepe tokokomisa yepe bien topé salaire na ye lifuti na ye oya zwaka ya fin du mois en tout cas tokoluka ko augmenter yango par rapport ya musala oya osala awa yango moni tolukaka to convaincre penza mutu olongola banda Kinshasa ti okomisa ye awa en tout cas ezaka nango facilité yango mo ba difficulté tozaka nango et à part ça place oyo esengaka ferme difficulté mosusu ezalaka il faut botongela mutu wana ndako parce que ti bozo longola ye na Kinshasa bokomise awa boye na ye aza mutu ya batu l'état zali il faut bozwa ye il faut bo sécuriser ye il faut za na condition moko ya bien kolia na ye donc voilà moi ba difficulté o biso tozaka nango par rapport ya musala na biso siko wana bandeko bakolanda biso tomoni bozo sala ba pondu kitoko bozo sala vraiment makamba kitoko vraiment tala pondu eza vraiment ko sepelisa bato mais kana ko yebisa bato siko pondu chasser ya pondu wana bali ko teka ngobe combien chasser ya pondu yo chasser na biso ya pondu malgré nanu tokomi penza na koteka yango nanu te neti na wenze ya na portée de tout le monde toza na oteka yango na ba site neti na ba Kin marché na ba GG Mart parce que banda to bandi musala na biso ba pondu to banda ko sala liboso to banda ko tinda yango banda okende na mikili ya poto e banda okende na Belgique e banda okende na France e banda okende na Angleterre e banda okende mo ba payer belé na ba Turquie pona kotangaka wana te to ye lisusu kotala ke non eza bilei ya bana mboka pourquoi to lesa kaka batu ya libanda to lesa bandeko bazaka libanda to ye kovanda to kanisi to bite tika to lesa pe oya biso moko tozo sala oya bandeko na biso bavandaka awa to sala na bango lokola bango pe bazo sala na biso musala oyo tika te biloko oyo bango moko bazo sala bagute yango en sorte bayeba peke biloko na biso ya mboka lolenge yango ezali elengi yango zomona tozwaki pe musala wana tovandaki pe staff mobimba elongo na patron na biso Orphe Tuindi tozwaki likanisa koloba te tokende na négociation na batu ya ba Kin marché batu ya ba GG Mart parce que ezaki pe facilité oyebi mboka na biso ndenge ezalaka kaka makambo nango ndenge ezalaka il faut bokenda no bosola na bango bandima yango ekota na kati ya ba marché na bango en sorte que ba livrer musala ba livrer pondu na bandeko oyo bakoya pona kosomba yango zomona tangu tokendaka pona kotika ba pondu na ba livraison ndenge tokenda ko livrer bango ba pondu na ba entrepôt na bango to salaka ke soki to longwe awa toye pona ko buka ba pondu to memaka yango tangu tokomi kuna tozape lisusu à part base oyo eza awa bato bazosala musala ya ferme tozape lisusu na batu mususu oyo bazali kuna na niveau ya Kinshasa o bazelaka pondu wana pona kodongola yango pona kosukola yango ezape tozape na ba machiniste o banikaka yango tozape na ba machine oyo ekangaka yango donc yango zomona tobengaka pondu na biso bio bilei ya bana mboka voilà un peu. Ali bongo pondu bio merci na mwana mboka Orphe Tuindi alibe ko sala musala mwa kitoko Orphe Tuindi bankoko bamona yo bankoko babwa kilo fololo e ozabe malamu wana pe na moli pe na ngamwa na moni papa mbote papa journaliste yo zandani côté ya ferme ya papa Orphe Tuindi. Merci beaucoup pour na mutuna ngai nazali chauffeur ya patron Orphe Tuindi chauffeur na ye nde na tamsalaka ba course privée oyo ya ye Orphe Tuindi pona ba projet ya malamu ya musala na ye na moni sala bino bokangami na boss Orphe Tuindi boye afunga maka bien
mwana mboka Orphe Tuindi asololaka na ye bien lokola moto nyonso mwa mpata makambo ya mpata koloba na okutu te po mpata Orphe Tuindi nga chef nzamba mpata nange ezali wapi naso mwa masanga mbila bankoko na baye pone sala pe mwa bien te wana oyo lobi ekozanga nango te po ye aza mwana mboka oyo avandi na bato ayebi pasi ya moto ya moko na moko na ndenge mpe tozalaka na ye na makambo na ye nyonso antuka aza mwana moko aza social ayebi ovanda na bato ayebi osolola atiaka motu nyonso kimia na place na ye ndenge esengeli matolo mingi bana mboka wana bomoni ete président boss Orphe Tuindi aza koleisa bato bapondu ya kitoko biloko ya kitoko pondu moko ya bio pondu moko propre bomona salité te na kati bali na bato oyo bali kosukola pondu kitoko bali kotuta ngo konika ngo be malamu mingi ndenge bozomona ngo na bachasse bo ndenge bazokanga ngo ndenge bomoni pondu ebele boye eza kitoko mwana mboka nde aye na idéologie ya malamu yango balobi ete eyali be matalana te yali be ya solo soki moto na ba idée ya malamu bapase ya malamu il faut ko soutenir ye boss Orphe Tuindi bande konde bayebi oza social ngapa chef nzamba nalingi na okaki oza social lokolo na ngai yango wana na okaki oza social mbote mama na ngai ana moni mama vandi awa na se ya bapondu kitoko mama na nga bima boye to solola te boni kuna bima boye bovandi vraiment nzete malila kitoko o benzeto yo ezata na ba neve olami mwa matembele na yo obwaki tala nzambe likolo ou bien ponduka ali mbondo lie boye neve olali mbote mama na ngai mbote papa mama na ngai boni kuna toza bien tomoni awa na ferme ya Orphe Tuindi eza belo lenge boni biso toza batravailleur toza awa bato tozofanda na baferme awa wana bozwa vraiment temps osala ta ndenge nini koto na bana na bebe kitoko alibe kotala ngai koto na bana na bebe kolandela ferme awa otiaka mo batano belo lenge boni ye aza na bandesi topesaka ye pa bayaya bavandi biso tosala misala parce que bana mboka bakolanda biso tala be matalatala badiaspora nyonso bakolanda biso baoyo balingi ete pondu eya na faransa baoyo balingi ete pondu eya na belgique baoyo balingi ete pondu eya na bango mpe na chine baoyo balingi ete pondu eya monde atie mpona esi deja ezoyaka deja bazosepela nango na bandako na bino ezali na belgique kuna ezali na suisse ezali bato ebele bazolia biloko ya bonkoko toboyi biloko ya bamindele eyali komema biso na liwa tala nga naliaki soso wana baformole ebelisinga be libumu pulupulu nakokoka te esenga be mabe me pondu ya Delphin Kayimbi ezosala nga mwa lekeleke yango omoni mwa sente eyeboye okolobani mpona badiaspora na bapondu oyo okolobani mpona bango pondu na biso eza kitoko biso tozolia biloko ya kitoko biso mpe toliaki basoso wana na décembre tinde naza boye basoso wana esalaki nga mabe tinde naza boye seke nzoto ezanga bien te biloko na biso ya Kongo ezaka biloko na biso pondu na biso eza ya bien biso tozopreferaka kolia biloko na biso ya Kongo olie pondu olambi yango ya mai nalia pondu penza sante ezozonga nga mukie mwa likayebu wana esali mwa sola kopola mwa sola ndenge nini wana esali bien na pilipili mopanzi fufu ya jaune tolia na fufu na biso ya bia ya masangu ya kitoko toloni mpe bamasangu na biso tozolia yango na bapondu na biso merci bana membre balandi ya biso podcast télévision wana ete bokomona tozolakisa bino vraiment ferme kitoko ya Orphe Tuindi papa Orphe Tuindi balobi ete papa social moto ete mpo na ndima kosala be mosala koleisa be bakongolais koleisa be batu ali moto ya mwa malamu yango ete tokobeta sete tosola chef papa Patrick batu bakolanda biso baasociation eza ebele moto ya moni na likanisi mpo na ferme eyali be monene moto mosusu akoki komona moye mpe aya kotia mpe loboko akota na baide na bino mpona eza baide mo kitoko akoki kosala be lolenge boni mpona kocontacte biso eza nango facile mpona Congo soki oza na besoin mutu nyonso ya motema malamu surtout na gouvernement na biso parce que mosala oyo ezosenga eza mosala ya mwana mboka boss na ngai Orphe Tuindi c'est un jeune homme aza nanu très jeune oyo azwi likanisi ya kosunga mboka na ye tokosenga vraiment mingi na gouvernement na biso na ko soutenir musala oyo batala pe lisu muke côté ya agriculture
parce que musala oyo toza na besoin vraiment et avancer ekende liboso toza na besoin tokoma même na ba 200 hectares ya bilanga po toluka kolesa Kinshasa mobimba na yango tozosenga penza aide na biso mingi na gouvernement na biso na président na biso Fachi Beton na ba nyonso tu baza mitema malamu ba o nyonso baza na besoin ya ko contacter biso na niveau ya Kinshasa ba kozwa biso na plus 243 89 84 17 994 wana ba nyonso baza na besoin ya ko contacter biso to ya ko memela biso to ya ko mema biso ko tela biso apport par rapport ya musala na biso tozo sala en tout cas mutu nyonso to ya mutema malamu toza wana tokozela bino tozozela bino en fait en sorte que musala oyo et avancer et kende liboso pe ba nyonso bakoza na besoin ya kozwa ya kosala biso aide na niveau ya libanda ya mboka tokokende penza kopesa numéro ya oyo ezali facile numéro na biso ya business ya patron na biso Orphe Tuyindi wana ezate ke soko bengie okozwa o na solola kinande comme susu ote bazelisa kingai donc soko zakaka na besoin ya ko contacter biso pona lisungi na nzela ya musala o ya daga service oka ko contacter biso na plus 447 53 85 25 942 Mandela ngobeli susu. Na bandeli plus 447 53 85 25 492. Waneza numéro ya patron na ngai moko Orphe Tuyindi. Soko bengie en tout cas kozala na yo na hésitation te ote na kozwa mutu msusu ou bien bakobini sango be bakosai sanga ba aventure te biso pa na biso vraiment toza samsa na biso na ordre soki obengi okokutana na nga moko na niveau ya Kinshasa et soko bengi na mikili ya poto okokutana na ye moko patron na nga Orphe Tuyindi. Matolo mingi bana mboka na pesi longoni ya mingi na ye moko boss président Orphe Tuyindi na likanisi oya kitoko ya bapondu tozolia ndie bapondu bana membre wana na matatala mwana mboka safu motete azali ko filmer kitoko filmer na nupesa bandeko kuna elengi bamona be pondu talisa biso na nukuna ngana lobezali be matala na te ezali solo boko mona pondu a propre pondu be munene pondu soko tutika na liboka moko bu ebimi bime bele okoli yango be na likabu wana ezolumba mwa solo oyo bakomoni babenga so ba ambassade soki ndenge nini wana ya mwa solo na mwa fufu mwa ya jaune na mwa pilipili mopanzi walibe koli yango yali kopesa be posa pe vitamine kitoko wana te na moni ba diaspora musu bazana lokose leki bango balibe ko mela be soyi bakotala pondu kitoko boy pondu kolembela papa yango yo mai na nzoto ezongi makasi azui makasi tusa atambuli be malamu eza bongo te eza bongo papa eza bongo vraiment musala oyo ndenge ka kozolo ba pondu na biso eza bio eza bio vraiment muta kosa te muta loba te ba commentaire moko boso be ndenge nini kaka ndenge omoni yango papa journaliste ba pondu na biso eza bio tocha yango ni ba produit chimique eza kaka ndenge ozomona yango awa c'est-à-dire biso toyebi ke à l'époque bakolo na biso bakulutu na biso ancêtre na biso bandai ko sala musala oyo ko cultiver bilanga eza kaka mabele oyo nzambe asala yango kaka soko loni biloko nzambe oyo akela mabele wana ayebi ndenge ni biloko wana ekobima yango biso pe na daga service elongo na patron nga Orphe Tuyindi atalaki abino pourquoi to kende kaka na système ya bangre chimique tozonga sima moke tozwa penza lokolo na biso oya bansetre na biso basalelaki ya kolona biloko yango moko ebima ezala bio parce que bato ebele ozomona ka mutu akoza munene boye me munene wana eza ya maladi ya ba produit chimique or biso pondu na biso eza bio soko liango croyez-moi eza ta na produit chimique moko te et puis santé na yo atoke partout dans le monde même na l'hôpital nyonso tout okozala desite jamais ba biso que non excès ya ba produit chimique et pas na biso ezala raté. Donc voilà un peu papa journaliste. Bana membre na ya biso podcast télévision nga chef nzamba nzamba na libe songi toko tambola malembe Montréal safu aliwana aliko laksa ferme pona ferme za monene te. Ferme na biso eza tellement monene tant que toko tambola bande comme susu bako découvrir yo poko mona lolenge nini misala na biso ezali ba etandi nini o biso toza nango. Donc voilà un peu tozo banda ko tambola okomona bilanga na biso omona pe ba travailleur na biso mususu baza pe côté mususu kuna parce que to kabola ki yango lokola bilanga eza monene tokoka kotika te papa Léon oyo bouta ko sola na ye azala kaka ye moko to kabola ki ba mususu bazala na mopanzi wana pona ko kengela yo yebika kamisa na biso ya Congo esengaka ifo batu bazala balandela ngo pona ko sala bopeto na yango mwa cerclage na kati nde esala ka penza musa na biso ekende liboso.
Matono mingi bana membre awa na ferme ya papa Delphin Tuindi, ya papa Orphin Tuindi, to monaki papa Léon Zalaki ye mutazo kambawa, to kel su côté musu malembe, ndenge to rokoma to so la pene équipe musu kuna, to rosuka na kuna, matondo mingi. Oyo, oyo eza biso na biso na biso, suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso na biso. Lelo eza lelo, don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kondima likolo na nyoso. Po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli. Forever grateful, I'm counting my blessing. By way do I begin cause eleki mingi. Likolo na seko lekaba, ute bandeli si to benga mabalongi. Ozi fe. Bana membre bomoni to kiti awa na ndaku ya yemoko président boss Orphin Tuindi na moni sika ngope batu bazali bapondu kitoko to moni batu bali kovanda vraiment Orphin Tuindi azongisi makambo balobi diaspora solo toyeba ye na basini oyo diaspora solo toyeba kote na malobe belé o te bino bakino bozaka sérieuté mais ok bino moko boza sérieuté omoni mona mboka Orphin Tuindi azali be sérieux kitoko makambo tamba kitoko balobi sala nde ozwa aloni azozwa amoni bato sepela mbote mama mbote boni bino papa bien mama na ngai oumeli awa na kata ferme ya Orphin Tuindi tomeli makasi bosiko mekano koloba olambi pe pondu lelo papa pondu kitoko pondu elenyo do pondu pete kitoko papa pardon pondu kitoko pelengi kitoko makasi vraiment papa bosiko ba diaspora bazolanda biso okoloba nini kota ba diaspora ba oyo mususu ba kotala biso makambo tali pondu pona pondu oyo bino awa bozoli yango bozo sepela mais pondu eza moko a pondu ezo kende Faransa ezo kende Belgique ezo kende Allemagne ezo kende Suisse partout monde te Chine pe baza pe ko commander okoloba nini pona ba diaspora nyoso tala matala se balinyo la pondu na biso ba noki na tongo na pokwa na midi bazongo na pete bake balie baki kuna bango OK bana membre ya libongo ndenge mama lobi wana pe to moni pe papa pe ali awa mbote papa na ngai mbote papa journaliste papa na moni yo awa na kati ferme ya Orphin Tuindi balobi mwana mobali ya solo mwana mobali atonda mayele belé eza belo lingi boni merci vraiment ndenge to solo liboye to mona ni pe na sepeli nano na ndenge to mona ni boye na yango na kosenga bolimisi nano poto solo la nano na van normal ndenge boyeli awa na kata lupango oyo bozana ngo boye bisanga o penga na zana ngo na webisa bino merci OK biso toye awa na kati ya ferme ya Orphin Tuindi meka ko bisa biso ba pondo ngo be ya libelo lenge boni pondu ya awa pondu ya pete ezali pondu ya caoutchouc ezali ya Congo ezali pondu nyonso mutu nyonso alingi kolia pondu asepela na pondu aya koto na ferme ya papa Orphin Tuindi merci vraiment na kombo nano na sepeli na papa Orphin Tuindi Orphin Tuindi papa na yo za motetela te naza motetela bongo Tuinda pambo zoko abe koloba te merci vraiment merci ba kombo talaka kombo ti ba benda ki ngona Orphin Tuindi yoka kaka ke kalibanda me ezaka Orphin Tuindi yangwana bana mwa bomoni pondu kitoko to sola kana bandeko mbote ndeko na ngai to moni yo ozalia wa kaka na kati ferme ya Orphin Tuindi boni bepe mekano ko beta no sangwa pondu ya libelo lengi boni pondu kalme pondu pe a l'aise penza to sepe makasi pa ne lo asali pondu mapenza kimia penza pondu pete to tia biso akisite ka pondu ka ndabo mabelinza mbe asali bimi yango moko ko tinzete bimi ti ekomi bongo vitamine no mona na za akisite za yango mo pe fresh original na sepe makasi ne lo pe asali na moni bo kitoko mbote papa oliaki pondu lelo awa toza masola pondu te boni kuna eske pondu o eza be kitoko te pondu eza nango kitoko te pondu baleka yango kasi bandeko bakolanda biso tozali na ferme ya Orphin Tuindi mwana mboka Orphin Tuindi asali be bapondu ya kitoko na moni bino pe bozosepela na bapondu bozolia awa okoloba nini na badiaspora nyonso tu bazali wana nakoloba pondu eza baliaka yango eza makasa moko eza très capital pona batu po yango nde ezosala po batu basepela po pondu eza makasa moko eza capital pona biso nyonso ndenge ezalaka nango kasi yango nde ezosepela pona biso na plateau awa sikoyo bandeko bakolanda biso badiaspora nyonso tu bakotala biso pesa message na yo na oyo etali
pondu ya mwana mboka orphin tuindi. Nalobi pona pondu basala makasi ebimaka ezalaka ezo satisfaire biso nyonso na soki ezate pasi makasi pona biso soki te bana pe bakozala bien te po pondu ata ezate ata musuni ezate ata nini ezate mais pondu bana bazala toujours satisfaire nango po eza makasa biso tomesala na bango. Ok, merci bana membre na biso podcast télévision bana mboka na libe ko lancer appel na bino nyonso tout ba diaspora ba oete bomone te mbongo na bino bosalaki batu ba ko lia bino mbongo moye ko kota na kata maile ezate ferme za monene ya Delphin Tuindi yaka bolimbisi makasi papa orphin tuindi talaka kombo kaka eza moko chape balobi ferme ya munene ezali ya orphin tuindi ezali be ya munene soko lingi ozwa mwa mayele wana benga ye moko boss orphin tuindi bosangana ba diaspora balobi moto azwi mayele bo asali mayele boye ezali lipa nguba te ou bien nguba na kwanga te ya libe makamba kitoko makambo solo benga numero ya orphin tuindi bosangana ezali association bosangana pona boleisa biso bana bankoko boleisa biso bana mboka pona makambo tu ezala be malam bana membre na banze tenga bino le gambo katie na lela mingi pondu na lela pondu na likabu yango makamba kitoko ezali tozo kende kosukisa côté ferme mususu ezali tobeta be masona biso pona eleka kitoko matondo mingi tozana bino. Balobi ete bana membre ya bozolanda biso na ya biso podcast télévision bomoni to kotambolaka papa Patrick mekano kotondola bandeko ferme ngo eza depuis to bandaki tozokende kaka eza pe to kuche eza moko belo lenge bone. Oui papa eza kaka ferme ya patron orphin tuindi ndenge na expliquer ki yo de le début tant que tozo solo là na esa ki foto tambola po omona ba etandi na biso nombre hectare na biso et puis na bisa ki lisusu ke to kabola ki batu il faut batu msuba za la kuna ne bandeli batu msuba za la mupanzi oyo pona kolandela misala pona kosala musala oyo ezala malamu yango zo mona ke ba toye lisusu na mupanzi au côté batu msusu bazali po omona pe munene ya ferme ya patron orphin tuindi et puis oye ba près nombre ya ba hectare obiso tozana ngo parce que tandi o nyons tout au filmer na otokokota pe otala tozana 40 hectares ya bilanga na 40 hectares to kabola toza côté msu tolona caoutchouc eza na côté msu pe tolona Congo na caoutchouc toza suna caoutchouc mususu o eza ya parasoleil yango ebotaka kaka munene kenda mulai wana tobenga yango parasoleil yango na se ebotaka manyoko te mais caoutchouc mususu o ya vert wana na se nango ezalaka sikoyo na manyoko ebotaka susu manyoko na se yango zomona na ebisaki na bike toko pusa na susu muke to tambola omona munene ya ba hectare na biso et puis omona pe bandeko oyo bazalaka koto basalaka misala wana donc voilà un peu eloko oyo nazaki na besoin to tambola na yo omona bandeko musu pe ba mona ba découvrir misala ya patron orphin tuindi o biso tozo sala koto yo parce que bango eza kaka base oyo azamba tende na eseki toza pe na base mususu ezala na Kinshasa mais oyo penza ya oyo eza penza ya motuya eza base oyo bazalaka koto basaka misala koto oyo bango musala na bango eza uniquement kosala ke ba fournir musala ya malamu en sorte que bana ya ville province ya Kinshasa balia pondu oyo eza bio oyo penza euti na mabele ya bakoko oyo ekoti engrais chimique te. Merci bana membre wana toko tambola balobi chef nzamba nzamba na tikate makambo itali pondu toka pe bagwa ba pondu ngwawa mbote papa bozali bien papa tofandi na biso bien boni libota malamu tofandi nyonso bien ok papa na ngai mekano kotala matalatala betano lisola pondu olinga pe pondu ana lingaka pondu mende ba episi tofandi na kati esenga bino so boya ketolia pondu esenga pe na episi ya bien toyoka ngo solo ya bien mais ko mekatiko ko yebisa bandeko mwana mboka orphin tuindi azoleisa batu pondu yo kote na yo mona ngo belo lenge boni na mona ngo bien pa biso nyonso to botami na pondu c'est que oza ko benga ba diaspora no to ba ya ko commander pondu na ba ya ko kota na kati ya association ya orphin tuindi eza yango eza libongo wana pe tomoni pe na ngamu yaya ebongo pondu olambi te na lambi pondu olambi pondu ebongo yange jawa esili tosili saki deja ok c'est que yo pe olinga be pondu nalinga ngo makasi matono mingi na moni bambiaka bazali awa mbote tata mbote papa boni yokuna te kimezali awa tokomona mwana mboka orphin tuindi ndenge alibe kosala biso na makambo itali pondu kote na omoni yango belo lenge boni
te pondu pende eza malamu pena mpona kosala na makambo ke puse eliesa population na mokili mobimba po eliesa mpe kishasa mobimba mutu nyonso a développe na santé ya kitoko mpona pondu. Ok, yo ana faire mosala be mosala ni nasala mosala bilanga nalona bapondu ya bakauchu oyo ya baparasoleil nalona bapondu ya Congo nalona bapondu nyonso oyo esengeli ke mutu akolia asepela nango yango nasala mosala ya bilanga. Matondo mingi mbote papa na ngai. Mbote papa. Tomoni ovandi boye boni kuna pondo eza te te pondo ezali puisque biso tozawa toza na ferme oyo bisika tofandi tozolona bapondu wana oyo bino bozomona keno na kati ya Kinshasa ezoya ezouta base epa na biso kotoyo eza ya ingresi mite eza oyo penza tozolona na mabele oyo ya biso ya bakoko yango nde ozomona keno pondu na biso eza ya kitoko parasoleil Congo yango nde vraiment ezosala po Kinshasa tozala keno organiser na pondu. Ok, merci. Okolobani pona mwana mboka Orphelin Tuindi na makaniso azwi ya koleisa monde entier pondu. Bon, na makanisi oyo ye azwi pona koleisa monde entier pondu vraiment a continuer toujours na misala wana po ete bana Congo bayeba kolia pondu po ete esala malamu kati na biso. Merci beaucoup. A continuer na musala ya malamu. Merci bana membre wanete tokei ko découvrir étendue ya hectare asuka na yemoko mokonzi Patrick papa Patrick to lobela étendue asuka nde tokosuka be wana tozokoma na étendue asuka bana membre tozalaka connecté matondo. Matondo papa Patrick. Oui, matondo papa. Bandeko bakolanda biso toye oyo eza hectare mususu ya papa Orphelin Tuindi. Bien sûr papa, oyo eza hectare ya sika oyo touti kolona kalate. Tolona ki yango depuis mois de vers fin ya novembre. Yango zomona na yebisa ki yango nde eza dernière 20 hectares ya suka. Yango esali ke tokokisa 40 hectares. Mais tosuki ka wana te parce que pour ça na biso ezali musala oyo tokoma même au-delà ya 200 hectares. Po esunga biso to kokoliesa Congo mobimba. Donc voilà un peu. Ya libongo botomoni pondo ngo eza kobima mwa muke eza kokola wana boboka ba graine pone bima boy ubia lolenge bon. Non papa, musala na biso ya pondu nde tobenga ngo bio bile ya bana mboka 100% bio. Voilà, le vrai combo na biso 100% bio bile ya bana mboka pondu. Tosala ngo ndenge nini musala oyo ndengo tuningai. Pondu na biso to banda ko kata nanu bilanga. To kati bilanga so to kati bilanga esili toyaka kozonga lisusu pona ko sala ers, c'est-à-dire tant to kata bilanga to pesa mo espace mukie po mabele ebimisa moto o izalaka na se wana tangu e dégager moto wana toyaka kozonga lisusu pona ko sala ers. Ers eza nini? Ers ezali kolongola matiti oyo euti ko bima ya sika oyo ko bima après ko kata bilanga yango to benga yango ers. Soki ers esili tozonga kalisusu pona kosala ba bion ezali lokola ba place oyo tokolone la biloko tomatsa mwa bangomba ezalaka mwa etandi ya mulai penza tokobanda bion moko kobanda na débit ya bilanga kino na suka ya bilanga yango tobenga yango bion. Soki bion esili toyaka kotia banzete ya pondu na se soki totie banzete ya pondu na se yango esalaka ke pondu na biso ebima malamu na se na yango totiaka fimete totiaka engrais chimique te ezala kaka na mabelo nzambe akeli yango pe tolonela biloko ndenge bansetre na biso basalaka musala ya bilanga. Donc voilà un peu. Elibe bongo papa Patrick tokomona totambwe na bato ebele ba kokengela ferme batango bozora so na bango malamu pona baza vraiment na kati ya zamba na kati ya ferme soki babeli kolia na bango eleka belo lenge bona. Merci papa journaliste pour la question na yo. Kozwa mutu ndenge na uta koyebisa yo kozwa mutu kolongola ye parce que bato ebele bazaka ba villageois te eza pena bato musu ba uti Kinshasa. Il faut au convaincre ye amona pe ke mo lifuti malamu ezali ne sika wana po alongwa Kinshasa aya kovanda awa tosalaka ndenge nini pona kozwa bato wana. Bato wana to negosiaka na bango okute na ndeko mususu abanda koluka musala oyebise non peut-être awa na kati ya Kinshasa na musala te mais na ne sika moko oyo
ya kosala musala ezali mais na niveau ya ferme opropose ye kolia na ye topesaka bango ofuti ye salaire na ye opesi ye mbongo ya ration na ye oyo kopermettre ye kobanda le 30 kino le 31 lisusu ya mois prochaine ou bien le 30 date oyo tokenda kofuta bango na kati na yango tosala système moko boye oyo permettraka bango c'est-à-dire système wana eza nini système wana ezali pona makambo etali hospitalisation na bango tosalaka boye tozana dispensaire moko ezali na niveau ya Menkau tosalaka soki mutu abeli akoma na niveau ya dispensaire wana azwi traitement bango bakopesa biso kaka rapport ke mutu na bino travailleur na bino moko na niveau ya ferme abelaki ayaki kozwa traitement et puis toyebi lolenge nini tosolaka na bango à part ça tozaka na système moko totiaka ndenge tozala na niveau ya Kinshasa totiaka tosombaka bakisi tobombaka na ndako tosombelaka bango pe bakisi totikelaka bango bakisi wana esalaki akozwa fièvre to journée wana sala musala makasi alembaki akomela diclofenac akomela kisi moko boye po soulager ye jusqu'à ce que akende kozwa soin ya malamu na niveau hôpital na Menkau soki simbite tozali na ba directive to pesa bango o ya ko rejoindre biso na Kinshasa to pe numéro nanga bazalaka nango ba ko benga ngai na yebi lo lenge nini na ko memaye na hôpital mais sinon na niveau ya kati koto ndenge bango bazali to pesa ka bango bakisi to yaka to sombela bango bakisi to yaka otikela bango po bakisi wana ezala lokola première soin o e ko permettre ye à se déplacer banda bisika azali na ferme ya Inkene bisika biso ozali kino abima na niveau ya Kinshasa papa journaliste. Yali bongo bana membre na pesi bino merci mingi ngawa bino les grands bokatier chef Nginza Manzamba manaka na biso et komi vraiment na suka bana membre wanete bomoni na pesi vraiment ba follow le belé na yemoko président Delphin Orphin Tuindi na initiative o malamu azo sala awa pona bana Congo bana libanda na mboka banoko balia ezabe kitoko mingi bana membre bomoni pe représentant na ye papa Patrick Azato solo na ye bomoni bato bazana sima ba travailleur awa ya kacha ferme bomoni na mapango na tokei ezali place ne makambo ba tubako vanda ba tubako travailler na mona mboka Orphin Tuindi yango ete bana membre na beti bino lo seba bino tout ba diaspora ni tout bozali ne ngomba ya kuna na mboka banoko bolingete bo travailler na Orphin Tuindi boko benga boko contacter papa na ngai papa pati li lobano asuka mwa moke pona bazo beta biso mwa ngonga. Merci papa tokomi presque na suka ndenge otuko loba liloba na nga suka ezali na pestan ba big dédicace na ngai ba big remerciement na ngai pa ya boss na nga Orphin Tuindi et nazo benga penza mingi nazo bela mbela et pa ya gouvernement na biso gouvernement ya mama Suminwa et puis na président na biso Félix Antoine Tshisekedi Chilombo po musala oyo ezali ya mwana mboka mais à secours na bango soki ba apporter les biso yango na kati ya musala oyo ekosunga biso pona nini te tolesa Congo mobimba ndenge tozolesa bamboka bapaya alors na yango musala na biso oyo tosalaka to pondu na biso soki olingi kozwa yango koma na bakini marché nyonso tu ya ville province ya Kinshasa et puis koma na kati ya ba marché nyonso tu ya GG Mart okokuta pondu eza na chassé ya vert bakoma bilei ya bana mboka 100% bio yanga wa bino représentant ya papa Orphin Tuindi Patrick Ezame Kwenkiri na tombeli bino vraiment bolei pondu malamu bonne année lisusu continuer na kati ya mabota wa bino merci papa journaliste na PCOP merci. Merci papa Orphin Tuindi, merci papa Orphin Tuindi, en tout cas merci beaucoup. Bana membre, bye bye. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepo nga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motu ya yo pesanga ofere nzambe tata
esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza te moi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esansel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza te moi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esansel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te. matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza te moi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esansel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange ekoma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa